ndenge papa uchikolobela yango 5 mois ete papa akendaka Kisangani pe akendaka na Angola na Mbanza Congo pe baye kosukisa awa bango nyonso misato ya bule ana Nkamba Bokabwani satana na bato oyo balandi data Simoki Mbangu na solo kasi likambo monanaki na 5 mois wana papa tango baye kofanda awa na Nkamba ndenge papa Mfuma Longo papa Simoki Mbangu jangala utikolobela yango Kisangani Bokabwani kuna pe na Angola na 1988 wana kola kisa ete oyo ezalaka kuna na tango wana babeli ya kala esi koma awa na Nkamba totonga babeli ya sika awa na Nkamba kasi papa Mfuma Longo papa denge na lobi na 5 mois wana ete soki ezalaki likama wana te ya bana jeteki nde tango basoyebisa biso totonga Yelusalemi totonga Nkamba nde bato mingi nde bakimaka baboyaka na bango soki aksida wana te nde ata oyo bazali barepresentant me bamisani na bango koya na Nkamba pour 1 jour 2 jours na pasi nde si basongi na bango oyo ndenge pe papa bafandaki na Nkamba mingi peso ya kotuna papa tokosonga mukolo nini nzoka nde ezali pona botongi Yelusalemi banda 1960 ndenge papa utsikolobela yango esengelaki Yelusalemi etongama kasi nini tozalaki nanu na mbindo tozalaki nanu na makambo oyo esengeli te nzoka nde Yelusalemi nde nzelo Yelusalemi ya sika nde manso tokozilaka awa me pona nini toza koboya kofanda na kati na Yelusalemi et pourtant elobami ete babele ya sika fo etongama awa na kati na Yelusalemi papa Mfuma Longo papa dange na lobi ete lokola kuna na bayuda esi elobamaki ete na kotinda yango esika mosusu oyo bakonsila yango Valere yango nde ekotongama na Nkamba soki kolongwa awa nde esi elongwa banda kala parce que na 1921 tango tata Simoki Mbangu asi mosala na ye solo awa oyo ba mboka ezingi Yelusalemi bayibaki nanu Valere alikambo yango te nde basongilaki kosala mabe masumu nde nkolo Yesu ndenge atombokaka ete awa bazo sosola te likambo yango tokolongola yango awa totinda yango esika mosusu kasi kaka ye nkolo Yesu lokola likambo yango ebongamaki awa na Nkamba Yelusalemi ya sika kino ye moko nkolo Yesu ake kopesa mayele epai ya Mfumu Mvuti kuna na nzundu ete awa bino boboyi likambo yango elingi okende esika mosusu Bangkok Mfumu Mvuti bayaki kosenga bolimisi awa oyo bazokanga bisaka po ete bakoka kokende bayoka papa Simoki Mbangu ayoka na porte kokoko Mfumu Mvuti aye alobi ete ekokende musika ekosenga nde bolimisi na likambo oyo tosali ete toza kotosa te nde basengaka bolimisi nde papa Simoki Mbangu alobaka ete tikelaki nde kotuna nkolo mosala to nkolo Yesu soka alobi nini te emonanaki ete bayambaki bolimisi parce que likambo ekokende esika mosusu te koloba ete ibembe koko osekwa susu ana Nkamba te moto na malade akobika kasi ebembe akobika te akosekwa te na ndenge esalamaka
nde na 1960 likambo wana bato ya zunga basengelaka ngo subulimsi ete malamu bibembe basekwaka to bato oyo akufi akoki kosekwa nde papa Diangenda apesaka ordre na bapapa Johnny nde bibembe badaki kosekwa pe kasi sikoyo na 1989 wana toyebi totonga Yerusalemi kasi soki tolobi eki tofanda totonga Yerusalemi ba raison toza kopousse mingi nzoka nde Yerusalemi il faut etongama yango ye moko papa Mfuma Longo papa Diangenda ndenge emonanaka ete sensibilisation makasi eyaka ete totia beton banda place ya hélicoptère kino kokende malembe kuna na ville sainte koloba ete botongi Yerusalemi kasi eza bilaka ete foto tonga Yerusalemi mena ntina nini biso moko toza koboya na kotonga Yerusalemi yango makambo ande ezalaka na 5 mois awa na Yerusalemi yango ye moko papa Diangenda alobaka ete Yerusalemi fo etongama ndenge esengeli pamba te soki ezalaki awa kaka te eke kolo Yesu alobaki te na kolongola ngo esika mosusu po nakende kotiango na nkamba nde na ntango wana bankoki baboyaki nde Yerusalemi nde etongamaki te mais sikoyo na 1960 wana balobiki totonga Yerusalemi kasi bato baza koloba ete bapapa balingi batonga mboka na bango konyima ezalaki ti na 1976 na ndenge temple eyaki kobanda pe na 89 wana papa Mfuma Longo papa Diangenda alobi ete awa toye kofanda awa na nkamba kolakisa ete Yerusalemi ya sika ekoki kokende esika mosusu te kasi ntango toza kotinda bino boza koboya kotonga Yerusalemi pe papa Mfuma Longo papa Diangenda alobaki ete oyo nzembo eyembamaka ete bosambela lisusu nzambe mosusu te kaka nzambe ya tata Simoki Mbangu biso bato mwindu tososola yango toza komona ke lelo papa Simoki Mbangu Kiangani aza kotinda biso na ndenge batindaki na papa Dialonga na Kiangani para l'an 2001 wana ebandi na nkendolo ti kino lelo aza kotongisa bandako baza kosenga biso lelo tokomi na longa ezalaki maloba ya ye moko papa Mfuma Longo papa Diangenda kontima totiaki mikolo eleki yango na français kasi sikoyo tokotia ngo tokotraduire yango na lingala ndenge papa Mfuma Longo apesaki recommandation yango tokobenga papa Matondo oyo recommandation oyo papa Mfuma Longo papa Diangenda apesaki ndenge nini nkamba ekoki kotongama ezali na itinda papa Simoki Mbangu Kiangani te kasi na bango nyonso misato ya bule yango tokosenga papa Matondo mikolo eleki tobanda kotiango na français mais mingi toyebi français te yango tozotiaka yango na lingala po ete toyoka bapapa balingaki nini Yerusalemi fo etongama topesi yo nzela ya papa Matondo. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu, merci nzambe na ngai na kopesa ngai maloba batata pe ba mama message oyo etindani na biso totanga ezali message ya papa Diangenda Kuntima Joseph mokonzi ya Lingomba pe mokonzi ya Bule oyo apesaki na le 1er décembre 1981 awa na nkamba Yerusalemi ya sika na kati na tempelo ezali na biteni mibale eteni ya yambo ezali maloba na ye apesaki epai ya bana baye biso bakimbangiste oyo toyambaki bapaya na ntango wana
eteni ya mibale ezali maloba oyo apesaki na bapaya na ye oyo bayaki kotala biso awa. Na eteni ya maloba na ye epai na biso bana na ye alobaki boye: batata pe bamama, nakokende mosika te mpo ete tozali na ntango mokuse, mpo ete bandeko na biso tozali na bango, tosali bango pasi na butu. Mpo na nini? Nzela ezali mabe, bango bamesana boye te. Oyo nyonso bamoni mingi esepelisi bango, kasi misusu pe esalaki bango pasi. Mpo na nini? Biso ezala tango nini totambolaka, tango nyonso tozwaka eloko ya kolia tolie na biso. Soki pe ezali te, totekali na nzala na biso. Bango bakufaka pe nzala, kasi makambo mosusu ezali pasi. Soki ozali na ndako na yo moko, ezali ndenge mosusu. Kasi soki esika ozali mopaya, ezali pe na ekeseni. Ndenge na utaki koloba, tozali na makambo mingi te. Bayebisi biso yango ete bango bazali bapaya te, bazali bandeko. Mpo na nini? Biso banso, mutu akufela biso ezali nkolo na biso Yesu Kristo. Yende asengelaka biso po tozala kati na lopango wana. Uta na tango wana biso pe tobengama bana na Nzambe. Papa Simoki Mbangu ayibisaka biso ete na tango ekoya tokoyamba bikolo pe minoko ya ndenge na ndenge. Batu bakouta na mokili mobimba bakozala na bino elongo pona kokanisa sango ya bokonzi ya nkolo na biso Yesu Kristo. Ya solo tomoni yango na misu na biso, pe mokili mobimba toyangani na isika oyo. Po ete tata soki asalaki mosala ya kokufa, nde tokokaki kolanda ye te, po azalaki bobele tata na biso. Kasi lokola tomonaka ete mosala na ye ezalaki ya Nzambe, yango tolandaka ye. Kati na ye ezalaka na bobangi pe mayele ya bonzambe. Makambo nyonso atikelaki biso, yango nde tomekaka kosala ndenge tokokeli. Kasi bandeko, ngai nayebisaka bino ete mutu na mutu atonga ndako ya lolenge boye kati na motema na ye. Po soki totie ba brique, ba mabanga, totie ba mur, totie toiture, pe manso masengeli, lokola minda pe ekoti na ndako ya boye. Eske na mitema na biso pe tokozala na ndako ya lolenge boye? Soki ezali kati na biso, wana nde esengo. Ndako esili nanu te, elakisi ete na bomoi na biso awa onse, ebongi tokendeke kaka liboso. Mutu nyonso oyo ayoki mongongo ya Tata Nzambe na motema na ye, pe alandi yango, ekokende kolakisa ye esika ya losambo. Kuna na liboso akokoma nlandi, sima akokoma mondimi, akei na liboso. Lelo balobaka na bino wana akomi pasteur. Kasi tokanisaka ete lokola okomi pasteur nde nzela na yo efungwani po na likolo, soki olandi pe osaleli bamposa ya nkolo Yesu te. Biso tozali batata mvoala, ou bien batata mfuma nlongo. Elakisi nini tata mfuma nlongo? Ezali nini? Ndenge bokolobaka ezali kaka titre, kasi titre ekotisaka mutu na likolo te. Kasi ezaleli nanga ezali
soki ezali na ngai ezali ya malamu te. Oyo elingaka nkolo Yesu Kristo, titre na ngai ya mfumalongo ezali pamba. Mbanu to litomba malamu na kozwa kaka soki nazali mondimi ya solo. Yango wana ndako na biso nanu esili te. Elingi koloba ndenge tozali kokola ebongi tokendeke se liboso. Tozalaka te lelo tozali malamu lobi topakuli potopoto. Boye te ebongi tozalaka na bopetwi. Lelo oyo tozali na esengo ya koyamba batu ya mokili mobimba baye kotala yo mutu ya pamba. Nani ayebaka yo? Lelo oyo baye kolanda yo, baye kotala yo. Oyo ezalaki eteni ya maloba papa pesaki na biso bana baye. Sikoyo epai ya bamindele bapayo baye kotala biso maloba papa mfumalongo ezalaki boye. Bandeko nanga na nkolo batindami ya Conseil écuménique des églises. Tozali na sengo ya koyamba bino na ndako oyo. Oyo tolingaki ete tobungisa yango penza pe ezala ya kitoko. Nayebi na bolamu ete wuta na tongo ya lelo tango bokomi longwa na centre d'accueil epai bozalaki kovanda. Pe lisusu lobi tango bozwaki mutuka to bus na mbanza ngungu ya mbobokota na nzela oyo boyeli. Nayebisaki bino likambo moko. Lingomba ebimi pe etelemi wuta 1960. Elingi koloba ete tokomaki na mwa bonsomi wuta mobu ya 1960. Tozalaki ata na eloko moko te. Tobandelaki na zero. Po wuta 1921 tozalaki na nse ya minioko. Minioko na yango eumelaki mibu tuku mine. Kaka nde na 1960 tozwaki mwa ndambu ya bonsomi. Ndenge na wuti koloba mwa bonsomi wana epesaki biso ndingisa ya kolanda banzela oyo ezalaka na biso mpasi na tango mosusu. Kasi na ntina ya kobomba bozangi na biso nde bokuti biso na esika ya ebandeli. Elakisi ete nanu tosali eloko moko ya monene te. Tolingaki nanu totonga pe totalisa ndako oyo ya kilo oyo topesaki likabo epai ya tata Nzambe. Tovandi awa na nkamba na esika oyo tozali wuta 1960. Kasi balobela biso ete toluka liboso bokonzi ya Nzambe. Manso matikali makopesa mela biso. Wuta na tangu wana tolukaki na ndenge Yesu pona botongi ndaku moko oyo tokotalisa na Nzambe po totonda ye. Makanisi na biso ekendeke tangu inso na mabota nkoto ntuku misatu na sambo 37 000 familles oyo bakangamaka pe bakendaka kinkole pona mosala oyo tovandeli awa. 37 000 familles bakangemaki. Na ntina wana tosalelaki mosala oyo pona kokanisa bango lolenge banyokwamaki na ntina ya kondima na bango. Batindamaki na bisika ya mpasi pe mawa. Na yoki mawa po ete bozwi ntango ya kokoma na ba region misusu te po ete bomona ndenge nini batata pe bankoko na biso ba monaki mpasi po tokoma na esika oyo tozali lelo. Bamonaka mpasi na ntina kondima na bango. Mingi pe bakufi na ntina ya kondima na bango. Kozala na bango pene ya nkolo Yesu Kristo epesaka biso makasi ya sika. Oyo etalisaka biso makambo ya sika. Ya solo tozali nanu na mikakatano ebele kasi makanisi ete lokola tozali molende na nkolo Yesu
na banza tokokoka kozipa mabulu nyonso na bisika tozangisi kosala na mokolo mwa lelo. Nayebisaki bino wuta 1960 tozalaki na likanisi ya kotonga tempelo oyo, kasi tozalaki na tangu ya mpasi. Na le 6 avril 1960 nde tozwaka likanisi ya kobanda mosala yango, kasi ekokelaki biso te kosala. Tozelaki mubu ya 1961 po totia libanga ya yambo to première pierre, kasi pona kobanda mosala epesamelaki biso ndingisa te. Lokola totiaka libanga na ya yambo ebongaki tobanda pe misala, kasi tosalaki yango te. Tangu yinso na mabondeli na biso po ete yango etiaka biso elongo na Nzambe, tozalaki komona ete mikakatano ezalaki nanu. Yango nde ezalaka mubu ya 1976 tozwaka ndingisa to autorisation po tobanda misala. Na 1906 na le 6 avril nde tobandaka kotimo la fondation, pe na le 6 avril eleki na tangu tozali kosepela mibu tuku motoba ya ebandeli ya Lingomba, tofungolaki ndako oyo sima ya mibu tuku motoba. Pona nini ezalaki mibu tuku motoba? Nayebisaki bino tozalaka na tangu ya mpasi, tokokaka kutu kotika na biso libela, kasi tokangamaki kaka na likambo moko. Soki tolembi ekozala mambe mingi pona biso. Ebongaki na biso tolanda kaka nkolo Yesu kino suka bomoi na biso. Molende ya bankoko na biso epesaki biso makanisi makasi ya kotonga tempelo oyo bozali komona. Bozali komona ndenge misala esili nanu te. Bozali komona ba vide epai ezangi biloko pe bongo na bongo. Elingi koloba kati na bomoi na biso nkutu na bonzoto pe na molimo tozali pe na ba vide ebele. Yango nde ezali kopesa biso makasi ya kokendese liboso. Tokosala manso esengeli po tozipa ba vide oyo bozali komona na tempele oyo. Nakanisi ete moko na moko kati na biso akosala oyo ekoki ye po tozipa ba vide oyo ya molimo tozali na yango. Ata pe ngai moko nazali na mabunga na molimo. Yango wana tubandelaki nanu na kotelemisa ndako oyo to batima oyo po tokotisa awa na nkamba manso masengeli po ete bovandi ya bapaya na biso ekoma ya malamu. Topesa bango kimia pe bavanda ndenge bakozalelaka epai na bango. Lobi tangu tokomaki soki pe lelo na tongo namonaki bisika oyo tosilisi nanu te. Na bisika oyo balakisaki bino esalaki ngai mpasi mingi, epesaki ngai kimia te. Pona nini natalisaki bino bisika oyo nanu esilaki te. Nzoka nde ezali na yango misala ya liboso esengelaki tosala. Ebongaki totonga nanu bandako ya kitoko, kasi esepelesaki Nzambe te. Centre oyo bomoni awa papa zali kolobela centre ya weno. Centre oyo bomoni tobandaki yango na le 12 avril eleki. Esalamaki pona koyamba batu ya minene oyo bakoya kotala biso. Na mbala ya sima tangu bokoya kotala biso bokozala na lolenge ya lelo te. Ndenge bokuti na tongo ya lelo tangu bokomaki na nkama. Epai bokuti
bandaku ezanga biloko. Ngai moko nazalaki lokola ya kokangama. Pona nini ba vide ebele. Nasengi bolimbisi. Kasi tolingaki nanu tokomisa batima oyo kitoko. Tosilisa yango. Yango totala misala misusu oyo ekuluka misolo. Na ndenge ete tokoka koyamba bandeko bayaka sima balala na bandaku oyo ezali na manso ya kokoka. Na tie likia ete ezali mbala ya biso ya suka te boye ko nyata mabele ya nkamba. Na yebi ete na koyamba bino lisusu kuna na liboso soki tata Nzambe akolinga. Soki pe tokolanda ye na kundima ya solo tokomona na kaka. Na tie likia ete na bozongi na bino boko yebisa bandeko na biso babali pe basi ete ebongi to salisana. To sambelaka biso na bino po ete mokolo mususu tozala elongo pene ya nkolo. Na yebisaka na bandimi na biso ete babengaka ngai chef spirituel ou bien son éminence. Oui, ezali malamu na benga son éminence chef spirituel, kasi soki ezali kaka simple titre wana ezali nango perte. Na lingi solo nazala mundimi to chrétien. Kozala chrétien na ndenge ete moko na moko ebongi azala na kopika. Amekola na ndenge esengeli nkolo na biso Yesu Kristo. Ye mwana na Nzambe ayaki kovanda na biso elongo, aliaki bilei moko na biso, alataki pe ndenge moko na biso, afutaki kutu mpaku ya leta. Ye mokeli kasi andimaki lokola azalaka mutu ndenge alingaki ye, andimaki bampasi nyonso ya bomoto. Na bonzambe na ye akokaki kolanda nyonso wana te po ete ye azali mokeli ya bokonzi nyonso awa na nse. Kasi amikitisaki lokola mutu ya pamba. Biso baye ba chrétien ebongi tomekola ye pe tolakisa na mokili ete tolandi batambi ya Kristo. Mikumba na biso ezali minene na miso ya bandimi. Tozali kotambwisa. Tokozala na titre oyo ya chef spirituel, na kozala na titre oyo ya chef spirituel, na yebi ete mokumba nanga ezali monene. Nyonso na kosala ebongi na sala na bokebi nyonso po batu bakolanda ngai pe bakomekola ngai epai ya bandimi. Soki mbeba moko emonani epai na ngai, bandimi bakolanda esaleli na ngai po bamoni ete chef spirituel asali yango pe bakolanda ezaleli na ngai. Nini ekoya kati na ngai na suka bomoi na ngai? Batu banso bakolakisa ngai misapi pe Nzambe akosepela na ngai te tangu nakokoma liboso na ye na titre na ngai ya chef spirituel, son éminence Monlongo, ndenge bokobengaka ngai awa na Zaire. Mutu na mutu akanisa mukumba oyo epesameli ye na oyo etali kimundimi na ye liboso na baye bandimela te. Ndakisa nini tokolakisa bango? Ebongi tozala na ndakisa kitoko po ete bapakanu bamekola oyo biso bandimi tozali kosala. Utatangu wana tokotonga ndaku munene koleka oyo tokolakisa epai ya nkolo na biso Yesu Kristo na suka bomoi na biso. Nasengi na bino lisusu bolimbisi na ndenge na monisi bino mpasi pe bozali kaka komona mpasi. Kalate bokokamata lisusu nzela pe bokonyoka malisusu ya solo nazali na nsoni
kasi pe na tondi na esengo po nkolo nzambe azali kopesa biso tangu ya koyebana na bino. Mosala tozali na yango lisusu kosala po soki totali uta Kinshasa kino awa ezali na yango 225 km, kasi tala nzela emonani lokola mulai koleka. Pona nini? Pona 72 km oyo ezali nanu ya mabe mingi, yango etiaki biso na mpasi. Kasi totie elikia ete kuna na liboso nzambe akosalisa biso tokozwa batu ya mitema malamu oyo bakosalela ete nzela oyo ekoma na makadamu. Banda tangu wana bokoka koya na kimia esengeli. To salaka tangu mosusu mibembo ya kokende pe bozongi aller retour na tongo na elanga. Tokoki koya na nkamba na tongo pe tozongi na poko. Na mbala oyo ezalaki nzela mulai na sengi lisusu bolimbisi na ndenge tomonisi bino mpasi, na ndenge pe to lalisaki bino na ndenge longobani te, na ndenge ya mpasi, na tondi bino botondi na boye na bino pe na ndenge boye koyeba biso. Maloba ya suka papa mfwa longo ezalaki wana papa na komba tata mwana pitata mulimo sana. Merci papa Batondo oki kozonga na yo abanza biso nyonso tolandi. Nzela eza kosala moto eza kosalama te. Bato motema malamu nani yango moto motema malamu? Fachi Beton maloba oyo ilobamaki depuis 1981. Bandako tolandi malamu eke bandako wana il faut etongama na ndenge ete bato yango ya minene wana aza na kati ya chambre na ye makambo nyonso ekoka ndenge bakozalaka epai na bango. Yango nde tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani aza kolakisa biso ndenge nini bandako yango ekomi kosalema. Yango toza komona lelo oyo papa mfuma longo la 89 wana likambo ya kobimisa mususu biso awa toza koboya kotonga Yerusalem. Kasi batu na musika bayebi ete Yerusalem ya sika esi koma awa na nkamba. Nde ayaki kozwa exemple ya Madame Vacaron oyo ezalaki Suisse ete bango bamonaki ete mokili ekomi na mpasi. Mokili ekomi na mpasi esengeli nini tozala makasi na mabondeli pamba te tobosani kombo ya nkolo Yesu. Tobosani nkolo Yesu. Nde basalaka retraite kuna na France bayaki koluka esika oyo ezali ete na babanlieue ya France po ete batia mabondeli nkolo Yesu amonana ayokela bango mawa po ete pasi kokosala na mokili. Nde bakendaka kosala retraite kuna babandaka retraite na bango malamu. Premier jour, deuxième jour, troisième jour nde bayaki komona ete mutu abimelaki bango. Mutu wana mutu mwindu bango batuni mutu mwindu abimeli wapi? Mutu wango me aza poso pembe te, aza mutu mwindu. Mutu mwindu wango abimeli wapi? Bapusani pembeni na ye. Ta bapusani pembeni na ye babandi kolobani na français, bandi kolobani na anglais, abalangi nyonso ndenge bazolaka kuna. Me batuni siko yo bimeli wapi? To langi nyonso bakoloba ye ayebi. Langi nyonso bakoloba bango ye ayebi. Siko yo langi na yo nini? Bilangi na ngai Kikongo. Wana nani? Nde baponaka mutu moko Madame Vacaron wana
wana mama Clément Baibili solo wana malamu peut-être koko bima denge nini batinda kai papa mfumalongo papa dengenda kontima na Kinshasa ti yakomaka awa na Nkamba wana maloba papa mfumalongo papa dengenda kontima na 5 mois 89. Merci papa pour la maloba. Ezalaki na 1977 77 tozalaka na beko papa tinda biso na Niangara tosalaka un mois puna to banozonga na bandako te beko wana topesa yango kombo to soki batuni boboki wa tolobaki toke na boma biso ozala na paroisse ya Niangara wana po papa azalaki pasteur wana me na ndako pona lobaki kaka toke boma donc tofandaki kaka wana na un mois wana tosalaki le tokomi presque 3e semaine po tosilisa papa maman kakuna mama Jesine babana ko bima pona okelo ko zoba programme pa papa ba thème auto ko sambela nde papa alobaki ete tozo sala déplacement tozo ya na Nkamba tozo mema mundele moko mama Vakaron tozo na ye awo mama nde papa ndengo lobi mama Vakaron babana ko luka na retraite baba babana ko sala kimi ya mokili po ko luka Nzambe soko azali wapi ndenge wana nde papa Simo Kimbangu akinaye komilakisa epai na bango toyaki na mama Vakaron awa toyaki na ye na azalaki na liboso ya pick-up ya Gistom banako mema kamale ya azalaki na liboso wana papa ayaki kolanda toyaki na ye nzela moko biso toye mama Vakaron liboso na mama Nkaku biso na sima ya Gistom tangu to komi awa lera komi atale na mboka na curiosité ozomona penza ke mutu et pas azo sepra mais pas net ça na ba regret et sukaki ete fallait to kende to zonga to kone ko sokola po to zonga mais tangu to komi kuna na mai biso to sokoli to bimi mais yetango akoti na mai azindi kuna biso ba oto sito zonga ki awa Madame Vakaron na maya zomona na te. E komi fo batinda moto awa ipa papa mfuambanza kuna na ndaku ne kuna. Papa mundele toye na ye abungi na kati ya maya zomona na te. Papa lobobo kendika ko ko luka ye kuna. Mbala liboso bake ba luki ye na kati ya maya zomona na te mbala mibale ya misato. Bake ita mbake ofuye kuna na kati ya mai ezalaki mama Nkaku azalaki. Poto yaki ye mtalaki chef de délégation mama Yabiso mama Nkaku mama Jesine atikala kipona okengela bana mususu batikala kuna na beko mama Mbutanzuzi na mama Maleka nde bakotaki na kati ya mai mama Nkaku pa kotaki me obaki na ko zoeti kuna tamba kozwa ye asiliki pona ni bosalinga boy ngai kuna nazomona Jerusalem sika na moni temple na moni bandaku amoni Jerusalem ndenge se tongama na molimo biso to mona kate temple sila kinanu teme ya moni temple sili amoni ba makadam na kati ya prince makadam na kati ya Nkamba bandaku ndenge na ndenge monaki donc asirike fere botika ngana zalaka kuna bino bobimisi ngapona nini deba yaki ne pona yaki deja kokwa yaki mukolo basimbi kote musu mama Mbutanzuza simbi akangie kote mususu mama Leka kangie toye na yeti awa lera ye awa bakoti kuna pasona na papa mfuambanza mesoka talika papa mfuambanza azolela doko lela ni akotela ete likabo obiso tozala ngo Nzambe ye na kati na biso nkolo Yesu ye eske para bango bakozwa ngo lisusu azolela kaka ali azoko akolia te e komaki ete na lero wana kozonga lisusu ezate faki na komema mabanga aboni batu bamema mabanga lobi ngai pe na komema mabanga alors naki mukolo na ye me asala ki baturu penza pona komema mabanga koya nango awa donc mama Vakaron toyaki na ye toyaki ne awa na Nkamba atukoti pe kuna na Kinlongo ti ndenge papa basolongi na papa mfuambanza papa mfumalongo akoti na kati ya Kinlongo do makambo ezalaki bongo na mukuse papa. Merci Maman Clément. Yango papa mfumalongo papa dange na ko répéter histoire ya misa 89. Koloba ete Yerusalem misi etongama. Soki bazali ko tinda biso
soki bazali kotinda biso totonga Yerusalemi donc ezali ete bayokela biso mawa tokoka kobika na makambo tozala yango biso tokoka kosala fiere wana mfuma ndongo tozoka kosala fiere baza kotinda biso totonga nkamba tosala boye tozoka kosala fiere nzoka nde nkamba esi etongama mawa kaka bamanguso misato ya bule tata nzambe nkolo yesu tata molimo santu nde baza kopesa biso chance wana be totonga na maboko po Yerusalemi se tongama nango ba chambre kitoko makambo nyonso mais soki bozoli wana papa mfuma dongo soki biso toza kosala kito tonga Yerusalemi toza kosala nen dire fier mais ezali nde ndenge mfuma ndongo alobelaka onda 89 enkolo yesu akoma mutu mwindo ndenge mama Clema aloba alobi pardon tangu mama wana akoti na ndako papa mfuma mbanza papa de alungana kolela ya ndengwana eske batu mwindo baza kososola eke nkolo yesu yeyo eske tozali kondimela ye ndenge balobaka na Kikongo lau bya mpwene akansi ko bantu bakaka donc oyo chance ya boye to kansa kezana pa na biso nzoka nde sie koma nango eske batu mwindo bazo pata valeur ya likamboja bazo penza valeur ya mutu oyo papa de alungana oui papa matondo pa fozan likambo ko bakisa. Merci papa eloko meminga yawa likambo ya retraite nzambe na biso papa Simon Kimangangani abimisi mokolo mwa lelo namonaki ete soki nalobeli yango te kozala lokola niongo papa oyo ozali koleka wana 1989 biso kuna na Europe tozali koyeba yango mpenza te po ntango wana communication ezalaki lokola lelo te facile te po boyoka sangwa nkamba bokozela ntango mosusu 6 mois voire même plus faut mutu voyager amemela biso ba bribe d'information ntango mosusu ya moke ntango mosusu incomplète lokola makambo oyo ya retraite ya madame Caron ndenge bamindele basengaka kuna likambo kaka nga na constataki ntango nazalaki koaccompagner tata Mawawa pasteur national na biso na ntango wana epai ya monsieur Jacques Stewart oyo azalaki camarade personnel ya papa Mfuma Longo papa diange na kontima yazalaki mokonzi ya Fédération Protestante de France pourtant lingombe fongani kuna na France ba protestant de batu bazalaki lokola ba parrain na biso po bazali ko défendre cause ya église qui mangiste pas ya ba autorité. Alors 2 ou 3 fois ngana kutana ngina mundele wana na monaki attention makasi ozalaki nango na église na biso lokola biso moko tozalaki ko muyeba te valeur o ya biso na ndenge mundele wana zali ko défendre biso au point que tumbala musu alobaki ete toza preto pesa bino ba tempele ebele mais bon se séparer seulement plusieurs paroisses parce que vous allez vous déranger mingi kuna bazo funda bino makelele kuna bazo funda bino bazo tika ba désordre tout ça bozala ba paroisse moi mingi mais to boyaka likambango pona nini ba intérêt mingi zalaki kati ya bandimi bazo wela na biso na wiso to zalaka isika moko mais likambango nani mutaya ko silisi biso ngo ye moko papa Mfuma Mbanza na 1995-97 atindi mukanda ete bozala ba paroisse 4 na région parisienne et salamaki na matata mais na bukasi nzambe curieusement moi lelo na région parisienne dozana 4 paroisses papa Mfuma Mbanza pesa ki ordre wana na zongi mwasima alors na kotalisa oyo ba protestant bazaki nango na tension na église ki mangiste tozali komona ndire basana likambo si na boyebi église na biso toyebaki na biso makambo ya Caron zako leka wana nkamba te mais curieusement na même année 1989 na mois de septembre papa Mfuma Longo diange na kontima atendili biso bambuta tata Nkimu tata Mfoko na Mankako bayi na France bayi ko sala mais et salama nanu te na aucun pays d'Afrique aucun pays d'Europe sauf la France c'est-à-dire que bayi ko sa retraite et puis bayi ko laisser sa communion donc nous sa retraite ngona ville mo ba bengi na banlieue Bonneuil 3 jours effectivement to kotaki na kata retraite wa en akata retraite wana 3e jour effectivement no 2e jour feu colonel Yefa ye muntu amonaka vision moko un peu fantastique
ciel mobimba ya France ya Paris ezali entouré par un grand dragon serpent munene na mitu ebele. Donc panique kotaki na kata retraite tala makambo papa ye famoni awo bamuta basangani noki baluki ba moye ba téléphone ba communiquer message papa mfon longo na alobi na bango bana ngai mabondeli na bino ezali kotoka ya solo ekomeli ngai kasi bokomina na sika wana te nyoka wana mutu moko kaka ikatani na ebela mitu azana ngo mutu moko kaka ikatani bosala makasi bokolongo la bitu nyonso wana soki bolonga ngote bokozana pasi tobundani 3e jour retraite sili ye moko papa ayekoloba na biso bokoki yango te nyoka wana po bokoka yango biso misato papa kisolokele papa mbanza na ngai moko foto ya kosilisa yango papa batikala koya te alors tomitunaka likambo nini ebombama na bisika wana batikala koya te mais papa denge na lobaki ndenge wana nyoka wana po tosilisa makambo na ye il faut biso misato toya epo ya kobakisa kuna nde na France aya kolala soka tamboli na mokili mobimba aya koliaka na Afrique na pays moko Afrique soka tamboli akoya lala kuna na France donc ya ngwana bozana bitumba kuna bosala makasi na mabondeli mais kino tango papa so totali mission epesa mileki biso kuna tokokisa ngo te moi quelque mindele tozwaka au départ tokimisa bango na Belgique tukuna monsieur akomaka même pasteur comme bezoki mangai to betala imbata baki mangisi babeti imbata pona nini ya zaki rigueur na makambo itali finance to sepela kite babetaki imbata ndele wana akenda lingombo boy ikamuni boy akenda to luka payete wana nyoso kaizangambo tala pasi na biso papa na makambo bimisi ya retraite ndenge salami na France tozaki na privilège monene effectivement tozwa retraite et puis yengelandaki communion isalamaki na France ezaki pour na France te bandeko muso utaki na Belgique ba muso utaki na Suisse parce que 3 pays kaka wana tango na ezalaki un peu bandime belé Londres ezalaki na makasité Allemagne pe ezalaki na makasité ezalaki France Belgique na Suisse andike bandimba yaki donc voilà papa na compléter ka moi histoire pour la précision sur na lobaki bo était pour na ngaza la moignong na silisi na combat tata moi tata Molimo Santo. Merci papa Matondo. Merci maman Clément. Bokoyi kozonga na bino. Mutamuda sirwe lingini. Na combat tata moi pe tata Molimo Santo. Nanguya na yonkolo Yesu ndo pesi ngai privilège ya kobima pe koyebisa biso nyonso même na biso ba surveillant ete nzambe na biso azali kati na biso yambo nazali koloba minene ya makambo tata Simon Kimbangu alakisi biso na ngai soda na ye mpona komitalisa ete bolamu oyo nzambe azali kobongisa solo eza deja na nzela na komba tata moi pe tata Molimo Santo nazalaki na 2022 nde nayaki awa tour ya basurveillant kasi na mokolo wana ezalaki na fête ya le 6 avril kolongwa na fête ya le 6 avril dimanche na yango namoni papa Simon Kimbangu Kiangani azali na kokende na tribune avani ndenge akovandaka na tribune na ntango tokomi na ngonga ya honneur papa azali kolakisama na makolo na ye des chaussettes ya couleur ndenge papa Diangenda azalaki na yango tango tosilisi honneur wana misu nange zongi lisusu na kotala papa aza toujours kana ba changement ya couleur ya ba chaussettes na ye lokolo ya droite eza na noir lokolo ya gauche ezali na bleu mutema nange tuti na kei na mama journaliste nabi mama journaliste tala papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge alati ba chaussettes différentes ndenge papa Diangenda lataki mama journaliste wana lobi yo makamuni ni wana ozoya koyebisa ngai mama a se déplacer ki mbala moko ndeko nanga surveillant ye alobi papa surveillant ni no moni ngabite na moni papa Simon Kimbangu Kiangani alati chaussettes ya makolomi balé différent mais nazo ebisana mama journaliste po ba onde bazana droit ya koloba makambo po ye akoka kwa nosango mais asabote ngai ye wana déplacer alobi mais yo falo yebisa biso moko ba sivra to loba yango ndenge nini oke koyebisa ye eleki
kaka le même dimanche wana toye ponga nazaki kovana na premier poste totie moto na biso ne tolalaka libanda wana vers 0 heure likolo est divisé par 2 donc ngambo yekei moi salité ngambo mususu ekei propre moko ya kosakana te sikoyo ozalaki na ngambo nini limbisanga papa yo ozalaki na ngambo nini ngai nazalaki na ngambo ya propre papa pamba te makambo minene nzambe na biso yo na nzambe na yo senge oyo pesi ngai yango nazali kotatola soko ozalaki na ngambo ya salite oloba te oloba na ngambo ya propre ezalaki na nanga propre po makambo ya azolakisa eza ya salite te eza ya propre yango wana tango tokomi na ngonga wana ya 0 heure likolo est divisé par 2 tango divisé par 2 moi pongi ezwaki ngai no ba vers ba 2 heures nake kolala moi mukie 3 heures du matin papa azali koyebisa nga lobi bima na libanda na poste na bino mutu azali lisusu te vrai mopepe ya makasi même na basurveillant bandeko nango natikaki na moto mpo bazala sécurité place wana baza te bapumbwe bango nyonso tu na mopepe papa aza koyebisa nga bibima poste etikali vi na bimi na ye kovanda na poste natala bandeko nyonso natikaki bango baza lisusu te metangu na ye komona na bonzoto boye na bimi na libanda nakuti bandeko baza ya kolala makambo papa azolakisa nga boye elingi koloba nini nazo comprendre yango kaka te yo moko ososola na ye kozonga nazongi Kinshasa tango nazongi na Kinshasa mwa mikolo nyonso nazali kovanda na paroisse na biso nde nazali kozala bapesaki ngai nazala mokonzi ya ishiki toza kokamba pe bana kuna tangu tokomi na mwa ngonga mususu papa ye koya na hélicoptère etelemi dans l'espace alobi mabonde ina bino bozali kopesa nazali koyoka yango kasi naza na tango te ya kokita kuna mpo nazomona salite na kati ya paroisse naza kotindela yo élément mpona apesa bino eyano akiti na surveillant Anthony ndenge bandeko nanga bazali pembeni na bango moko nda azalaki na hélicoptère décor ya basinga ekangi tous les deux maboko mais akitaki na mabele te akomi dans l'espace aza koyebisa nga lobi no papa lobi moye ya kite ezali te mabele ezali salité bon na susuki na pongi po mbula ebetaka mokolo yango ya mardi oyo merci papa tozokende mosika makamosusu bomba merci nzambe na ngai merci papa atindaki bapapa elebe na makambo misato la date le 3 le 5 le 15 eza ndenge na toyoka ye moko papa fuma ndongo papa dayangi na ndenge alobelaki yango kamba oye kimbangisme oye bajene oye toza kolamusa makambo nyonso wana koloba ete maye oyo papa somoki mbangianga nazoyebisa biso makula lelo to mikolo nyonso oyo ezali nde batata balobelaki yango ezali nde répétition c'est la meilleure chance eza ndenge wana la victoire est certaine comme Benjamin Makulobaka. Car la cause est quoi? Jésus. La victoire est certaine. Donc vraiment ce que vous lui dites kabandego na kachene mutima na binwe bo banga na binu tena ko okisa binu sonite na kugo kuzala rose chrétien te na kada isika wana bagona ko bilo kondo allez coup de pied bo banga na binu te to kolonga na binu bilo kwana bisu te yango na jungisi muntu mwindu sima moya kolungola biloko na ye wana ezalite yango na malamu ndeto entraîner mutu wana na poussière poate bato bakima soko ba yoko kuta binu boy e babusu tozali kakawa ya kanisa bumbani ba visiteur na ngai bazali ko surveiller ya côté yo kanisa nde ba yibi yote
seno Kimbangise oye, Kimbangise oye, Kimbangise oye. Donc bobanga na binute tozali kokende pamba te bawo kita kosenga pardon ayaya ndikamwana balumye nzambe biso kozala wapi kasi yaka kumila kisaka kome ne itabongisi kumisa kaka kumune to kuyamba yoka kayaka sinon tobanga te. La victoire est certaine car la cause talana bango ngono bango mitano kuna pe mitano mfano nini secret lungwa bobanga na binute to banduko kende esika wana batata passer ba mama bino nyonso tu bandimi nyonso tu tokitisa mutima etika batu wana bakoya komitika kaka bango moko ngana kana kubenga bango te tata na ngai kana kubenga bango yo mutu mudo kokenda wapi okulekela barabara nini yo muntu mwinu zala mayela na yo ndenge yo lingi yalukuta na yo okenda kusuka kaka bongi sa biloko ndenge izal kulingaka biloko na wana izali nul na rien yangwana ba mama na batata to banga na bisute to sito longa kina bisu tuzali ko senga kaka bolimbi simpate ajungi salabisi eloko ya mutuya oyo wazala ko lelawa sino zako vraiment wazala kitela ma profonde maloba bino bolubi e kotelenga na mutima malgré mi zala ko sala ngapa kasi ikusila kaka tozami aliki tenzami na bisu akokugisa mekano na ye akosalisa biso esola baba kuluta zana pasi papa fumba zana pasi ngai makumpena zana pasi kasi nakuluba kaka na papa sala na ngai mwana na yo ndenge yo lingi asala ndenge ilingi ye oya bisu ya zala bumutu seno oya ye tozali sûr et certain que nzambe akokosa biso te tikate tata nzambe vraiment pambola bino nyonso tout à travers tous nos enfants ezali teka mpona bango pambola kaka bana na ngai wana buti na musuni bino nyonso tout balandi matambi na ngai baba te baba simutu bango alubaki ete ndenge na kokanisa te pamba tenga mutu na buti na musuni ndina kufungula njila pato okota mérité sokolani matambi na ngai ndako na ngai izali ayo donc bana na ngai bino nyonso bozali awa na bino batu na buti na musuni na baoyo na buti na mulimwe bino nyonso tu bozali esika moko tikate tata nzambe na nkolo yesu ni musantu apambola bino bozana na nguya na makasi bokubima wa tete haute pona bazuzoba wana kukumaka makambo wana pamba te bazali vide il n'y a rien dedans mayele bango yakola kana université ya kasi akumawa valise diplôme akeko affiché na kati na ndako oyo diplôme ya musala etujango na putu pona nini azali vide azali na ye vide tukate tata nzambe akumisama nzambe tata nkolo yesu musantu bakumisama maluba na bisu banda tongo sio okaki moko tango yake kufukama pata lubete tata na ye yompe ujili bisu tina lero ya 18h15 ya solo bolingo na yo munene to sito solo ile makambo ibele na oyo mpe bango baleleli osi oki papa bele musuni oyo soko yango isali pasi neto komina pasi mwana na Yesu akufaki natina nini ya kufela kempate toujours kubisama te mala mwete to landaka akufaki bisu mpuse ezali to kumisa bana ni esika ilaka me mukata na likambo ezali kaka yo nde salisa bana na yo bongisela bango kokisa bango pate bisu ba soto tambala lolenge moko papa te tango kusenga bolimi sisi koki mukili motelanganu moyen de susute
pamba te basekret na bango oyo babengaka basociété secrète nyonso okobima pwelele moto akobumba na za lisusu te banda ntango wana okoyiba banani wana batambolaka na solo e banani wana totambolaka na basociété secrète na kati na likama tata nzambe tolobi kumi na nzambe solosolo kasi na kati na mitima na biso tozali na biso basatana yango na nzambe bongisa likambo na yo kokisa yango po ate muyini mokolo wana akuka kuzala solo na soni ndenge tosi tolobi yo moto yaki na biso jongisa moko na ndako na ye na kimia bere tosengi kimia na kati na mokili mwa biso na kati na nzoto mpe na milimo na biso na kati na mokili mwa biso na butu olakisinga likambo moko na kamwi enayibi te ndenge nini yo olobili yango mpo na conférence nationale souveraine olakisi ngai 3 5 et 15 na kamwi nayibi te ntina malamu nde olakisa meme na ngai te kasi bana no bazali ebele awa lakisa bango chiffre 3 chiffre 5 et chiffre 15 yango elobi nini pamba te biso tozali na biso bakufa miso yango wana tata nzambe nkolo ezali mosantu toza kosengaka ete mokili mwa biso ezali kado yo nzambe opesi na biso nde tosalela yango tolela yango tolatela yango maso na biso ezali mpe na kati ya mokili oyo pamba te ezali paradis terrestre bato bandimi te yango wana confusion esi ekoti na bato wana babengi ngai vampire sorcier rosicrucien magicien franc-maçon nyonso to wana po tokozipa mabe na bango kasi etikali moke ekobima yango na nzambe tata nkolo yezu mosantu tosenga mokili mwa biso kimia afrique mobimba tika te yango eza na kimia europe amérique asie na océanie yango mpe ezala na kimia na nkombo na tata mwana mpe ali mosantu amen. Merci, toladi bakambo nyonso ndenge papa Fumolongo papa Somoki Mbangiangani azali ko répéter yango ti 3 5 15 ebiti soki papa elebe soki bokoki kososa likambo bozalaka na ntango wana bajene oye tozali kozongisa makambo nyonso wana pwene koloba ete ngonga oyo makambo papa Somoki Mbangiangani aza kolamusa biso ezali ya solo eza boye te oui papa elebe na komona tata mwana tata molio mosantu nzambe makambo na ye atiaka yango na bachiffre atiaka na bacode mpo makambo mosusu ezali ya koboma papa azalaki koloba mpo ntango wana azalaki na conférence alobaki ke moto akoya koremplace au président kala à l'époque akouta mosika et période wana ndenge na tolobaki ya batransition ezaka période ya bachiffre wana ndenge atiaki au changement ayaki kosalema mokonzi mosusu ayaki donc chiffre 3 chiffre 5 chiffre 15 ezali bachiffre ya batransition soki otali na bacentenaire na bango na ba 70 ans na bango otala mpe papa Kimbangu ntango ekomi na 1957 ye akokisaki 70 ans na kobotama na ye 3 ans et demi et ya mwa période na transition 3 5 15 yango wana ekomaki na indépendance bapays nyonso surtout ya Afrique bezwaki indépendance ezalaka bachiffre eza chiffre ya batransition donc na bapériode na bango nyonso tu ezalaka bongo ezala mpe papa mokonzi ya bule ntango ye ndenge aza kati na biso ntango akomi na 70 ans 3 ans et demi oyo tala mpe mokili ndenge yango ezali koningana donc ezalaka eza bachiffre ya batransition otango ye akomi na 70 ans na ye changement mpe développement to makambo ebele eza koya na mokili mpo tozwa mpe temps moko te et puis yango mpe chiffre wana ya 3 5 15 ndenge nauta ekoloba ezali ya transition mais papa alobaki aussi pour transition molai pourtant tokoma na 1990
abi 3 alobaki de kama 3e république biso po eza na babande eza secret les suspects ayebisaki alobi transition ekozala molai mais na transition wana ezala lingomba bato mingi bakotika lingomba bato mingi bakolemba bato mingi bakozonga na nsima bamosusu bakokoma banguna ya lingomba makambo mpe bato mpe bakokufa ebele pasi ekozala na kati ya mokili Daniel na Daniel mpe azalaki koloba ngo esengo na moto akozela mpe akokoma donc transition wana ezwi temps ntango mpe papa dialongana tosenge bolembisi ya lisumu na dan na ye ndenge nalobaki ale bato ebele baza koloba ifo tomona kaka likamabi te esengeli ezali ke nzete kwe kaka lelo ebimi mayebo te bozela epola soki epoli na nsima mayeboko donc alakisaki transition à 3 5 15 wana 3 ans 5 ans et puis 15 ans ça fait 23 donc banana 2020 au papa diangen alobaki mokili ekozala na yiki na ba turbulence te tokokoma 23 wana ekokoma na 2023 wana tosalaki 5 mois na papa kuna na Brazzaville tanga wuti kuna na Brazzaville aye nde papa alobi likambo wana ya to bandi lisusu na 0 papa diangen alobaki mais tozalaki koyeba te 0 yango camp mais ntango tokomi na 2023 ye moko tata alobi 2023 tobandi à 0 période wana nde ezolakisa batransition donc papa mpona kosukisa kaka likambo o wana yo lobi biso bakimbangiste nazongele likambo ya mundele Johnson des savants moko ya monene ba suédois balobaki suédois wana un très grand savant mibale livre mosusu papa mokonzi abole moto apesaki ngai yango il y a 2 livres savant wana balobi boy nkamba ezali ville moko na kati na mokili mobimba so naloba yango te elingi kozala ngai nyongo monene na kati na mokili mobimba eza na mboka lokola nkamba te parce que na bato na bomoi na bato na bawe bakovivaka ensemble ezali ville moko kosakana te c'est un grand savant alobaki yango na Genève savant alors yango wana eza komona na ke biso tosukisi wana ke biso bato toza kovanda na nkamba Jérusalem ville moko te c'est un grand savant il est professeur na grande université na bango kuna na Suisse et puis ils sont 2 mosusu pe azalaki ya mokonzi ya conseil œcuménique des églises a visitaki mpe nkamba alobi ezali mboka moko mpe mystérieuse parce que tomona nanu mboka te na bawe na bato na bomoi bazali ensemble na banjelo na basantu na tata ville wana ezali ville ya ndenge mosusu donc biso bato tovandi na nkamba tozali koloba yango tovandi na nkamba totika kosala mabe soko ozali kosala mabe na kati ya ville oyo ozali komona na directement na tata nzambe kokeba te tata no akufa mama no akufa bandeko na mpe bazali awa bazomona directement makambo oza kosala est ce que eza malamu po ville oyo ezali mboka mosusu ya sika ville unique ya alobaki ezali ville unique soki ozovivre na nkamba il faut ozala na bokebi parce que mboka mosusu te na mokili ezali lokola nkamba yango wana kaka nde biso tokoka ekobakisa papa mais sinon chiffre wana eza bachiffre ya transition ya bilaka ya tata nzambe donc ndenge biso tokomi papa ndenge aza kopesa biso azoyebisa biso makambo ya botongi accélération ya botongi ya nkamba effectivement ndenge collègue ndogi alobaki tosala makasi totosa po ye moko asi amoni oyo ezali mabomba bi ekoki kolobama te na tango bolimisaka mpona lobi yango na autorisation na bino bande moko elekaka makambo mosusu papa azalaki kolinga te nabimisa yango pour ne pas koréveiller le chat qui dort mondele ayokaka makambo na biso plus biso bato mwini tososolaka mbango te mokolo moko papa tango fete moko monene ezalaki awa na nkamba namona nazwaki secret wana tobengaki baninga na biso ya RTNC tango bayawa na nkamba maintenant toujours kosala wana j'étais encore responsable na secteur
baza kosala satellite pour la diffusion il y a événement eza na nkambo. Maintenant micro satellite kuna depuis les États-Unis tango bazo senga relais mondele moko azoloba depuis les États-Unis na azoloba en anglais abi makamoni neza koleka na ville na bato bavandi kaka wana makamoni neza ko azakoloba en anglais. Puis paf il a constaté que le micro était ouvert, paf akanyam. Donc tout est suivi na kati ya monde ba satellite makamezo le kanakam. Donc kamba eza les susu mboka makamu nyonso tata mokonzi abula ezoleka nyonso tout en direct et ba savant batu mindele baza ko analyser mot par mot oyo tata mokonzi abula za koloba mot par mot o nyonso to eza koloba. Donc ba tata ba mama tango papa a lobi likam to salela ngo noki po biso to salate lokola ezao akena kolekisa tango Jacob aye kozwa likam ndenge ba pesi biso programme ya mémorial programme ya longa to accélérer yango mpo ezali na programme ya esengo ya biso moko na nkomo na tata mwana tata molio moso. Merci papa pasteur. Tukoyi kozonga na yo. Tukosenga mama moko alinga sala témoignage makambo oyo ezalaka na 5 mois na 1988 accident ya juteki. Mama wana ya nzundu leka noki bongo ngapesi ekei. Ye afandaka na Kinshasa me kasali soki sanza misato akozilaka kaka mokolo oyo akosala témoignage wana ndenge azalaka na mutuka wana ya juteki esalaka accident juteki makala azalaka na kati ya mutuka wana mai oyo amonaki akoyebisa biso yango tokosala ngo na lombango nyonso mpe ngonga si ekei mama. Nakombo tata mwana apeli mosantu. Merci banzambe nanga ndenge bopesi ngai maloba po ete nakoka koloba. Nakombo tata mwana apeli mosantu. Ya solo komona nga mama Kinzembo maya teolo. Na 87 na 88 likambo esalamaka nazalaka nanu elengi. Tangu accident esalamaka. Toyaka na nkamba avant toyala na Kinshasa babisaki biso ke tobonga matoya na nkamba po toya kosenga bolimbisi ya bakoko na biso Adana Eve oyo basalaka. Alors mutu nyonso azalaka kobongama po ete aya ngai pe transport eyaki komonana nde nayaki na nkamba. Tango toyaki tango wana eza lokola lelo te ndenge ezali ke jeteki azwi camion ne mobimba pied gauche pas azwi camion na ye to mouvement na mouvement azwi camion na ngonde esengeli. Les wana ezalaki mélange na camion jeteki ba pied gauche bazali ba scout bazali dirigeant pa ko kozala. Alors tokotaka na kati ya mutuka ya jeteki makala lokwa toyaki bana makala biso nyonso. Tangu tokoti toye ape na nkamba tokomi. Tangu tokomi tofandi fete bandi ndenge fete ezalaki wana ebandi. Ti tokomi na katikati kuna na ngumi. Tokomi na midi soki na bosani te baye kobenga biso na kata temple ke batu oyo bayaki na mutuka ya makala bakoka kobima po chauffeur alobi alinga zonga na ye. Mais fete na nesili te tozonga ndenge nini. Siko tano tozo raisonner pe tozana nu pena nu bilengi. Siko so totikali tokende nini. Tobimi libanda. Tangu tobimi côté tribune ya kalezalelaki mutuka etelemaka wana. Tofandi tozozela chauffeur tango ye tomoni papa banimba dio azalaki wana baye wana na mama na biso moko pazaki présent sous na jeteki mama Umba bango yenda zaki na posa amata na liboso ale chauffeur bazosola sikoyo na papa banimba dio po mama na bacha na liboso. Ale babele lipe biso tomata biso tomati boleki nanga moko nde Georgette atikalaka na ngombe epa koko na ye yende ayaka te. Tangu tomati kaka na sima wana kaka ya tribune ya kala ezalelaki
mutuka ekei etourne ntango etourne nzoka nga nalalaki nayebaki susu te nalali ti ntango tokomi na premier poste na sutuki na bandi obanga nalali naluti ndoto bato ozali bango oningani bongo mponi nakoma obanga nakoki mpe kolobela bango te nalali naloti ndoto kaka minute kolongwa awa ti na premier poste naloti ndoto tosala accident siko nakoma obanga makasi do ti mutuka elongwaki tozokende so tokomi kota pont ote pont eza nano nzoka nga naza na likambo nazobanga sikoyo naomona te na koloba yango epa nani so tokomi na pont nakangi kaka mpenza bibenda na makasi loko ezalaki ntimba nakangi kaka makasi ntango nakokanga soki toleki ntango tokóma susu na pont mosusu kaka ndenge wana sikoyo ntango toye kokóma na pont oyo tosalaka accident ntango tokóma mutuka moko ezalaki liboso mutuka na ntango eleki oyo ya biso elandi na nsima ntango ezoleka kuna mpe oyo azalaki na liboso wana aza kogide te etya pene boye ye mpe aza kokende yeba tomonaka mbala moko mutuka ebaluki siko mutuka ntango ebaluki ngai ti lelo bandeko na bolimbisa ngai place wana oyo tosala accident ndenge balobaka mwa mai moko balakisaka nga na ndimaka na ngango te na ndimaka yango te mpo mai oyo nga namonaka ezalaki mai moko ndenge mosusu ezalaki mai moko ya ndenge mosusu nakanisi eza donc nde namonelaki yango mai ya njile ekozala moke donc nde totalaka na badocumentaire ndenge bamai ndenge mai ya monene ndenge ezalaka pembeni banzete sa lokola kokitana ma donc mai moko ya somo nde camion ebalukaki oyo ezalaki mopanzi na ngai bo ezalaki ya kokufa oyo mpe azalaki kote bo ezalaki ya kokufa ngai moko na katikati nde nafandaki makolo oyo mpe azalaki ya kokambama boye azalaki mpe te siko nga moko ndenge accident esalamaki nayebaki te nzoka ti ndenge nafandaka na kati ya mai wana na kati ya mutuka ndenge mutuka ebalukaki nazoyeba te nzoka libende oyo babende etelemaka wana libende moko ekotanga awa pa ebimisi lisu mbala moko me nga nayebaki te ke lisu eza ya kobima nafandika na kati ya mutuka ndenge ebalukaki siko namona loka moto azolota ntango sikoyo nayeko babandi kobimisa bato babandi obimisa balobi na tomo lokola bato basili papa na biso mo papa samabi te ntango so bato bakozala bite bato basili ntango bakiti bakoti sikoyo babike totala nano babandi koluka ale nga sikoyo naningisaki liboko ntango nanisa be moto azali batomboli ngai ntango atomboli ngai babimisi ngai na mai baye na ngai na mokili natelemi wana sikoyo nazosimba nazomonaka mai ezokitanga me nabimaki deja babimisi nga mende ndenge nini mai ezokitaka nga kaka na nzoto makanisi eyeli ngai don nzambe nde alataki ngai alobi ke omisimba nano nabandi kosimba boye natya loboko boye namoni pota ya makasi nakoti liboko ti na kati boye ezwaka nga parti oyo boye ekotaka mpenza ti na kati nabimisi liboko oyo nabandi kolanda ti awa nakuti mbuma ya lisu esimbani na misisa nango nasimbi yango boye antuka tine namonaka likambo nazala soki eyelinga so naokanisa donc nzambe mutu asalaki mpo na bomutu boye nangaki nakoka te nasimbi yango nabendi yango ti ekomi awa nazwi maboko na ngai moko nasimbi oyo nasimbili mikro na chebo nazwi na fongoli na koti mamo na kati me misisa etikalaki lokola batio sikoyo esali boye mususu ekoti nazwi na tie mutu boye na ningisi ekoti na ningisi ekoti bien nazwi foulard na longoli nakangi sikoyo na mutu tanka nakangi mbamoko pa namoni bato batombolinga mamo na mutu tina makolo bake bakotinga na kati ya mutuka ti ndenge tokendaka na hôpital ya Ntshonankulu toke kuna na Ntshonankulu kuna nde zalaka tokomi babike mwana moko azali awa eta na eza malamu te
Donc il faut balongole lisu wana. Tokoti na salle d'op. Pongi pesate. Docteur wana ye balali singa ba classenga déjà na kati ya salle d'op na mbetu na bango wana. Docteur atuni assistant wana zaki wana bike. Est-ce que lisu oyo to chaki wana ya réserve wana ezali ayebisi babi oui lisu wana ezali. Abi mwana oyo faut balongole lisu wana bacha ye lisu oyo police wana à la longue et vous causer problème. Non maman place na laki na yebisi nga lobi docteur kolongola nga lisu te lobana kufa na misu na ngai nyeso mibale na koko linga te bochanga lisu soki antaba na esala nge change na nzoto na ngai botika kana kufa na misu na ngai ndenge zaleli oza mayele te oza na pasi ndenge zana bazoba ata o azolo bazomi yeba te o azolo ba azomi yeba te ngalo bite na zomi yeba abifo balongola lisu wana batanga soki bongo botika ngana kufa na misu na ngai mibale kaso za zobat tala ndengo komi bozo kendeke ko landa ngenda boko ko lemba te obota makibo ite metala ndenge okomi sikoyo allez on continue ka ko landa e ngabi na ko kusalele kaka tisuka basala binuni wana na passe allez epesi suko kanda ngape na zoba ka bo changer na lisu te botika ngana lisu nanga abengi munga mususu alobi est-ce que basinga ko tongelezali ayebisa alobi ke oui oyo musuto salela kapenza na nane zate mais o mususu wana bon ekoki ko sala manango ndeta mubayaka na basinga wana bakangi na kati nanu babana otonga na kati balandisi lisusu na kusha mibale nde bayaki kokanga oyo ya suka en tout cas ezalaki passe ti na tongo ba 4 heures nde bazwaka biso tokendaka na Kimbantseke na hôpital ya Kimbantseke kuna epai tofandelaka tolandelaka traitement na biso kuna ti ndenge bayaki kozongisa biso tozongi na bandako tangu tozongi na ndaku na moni siko cicatrice yango ebandi siko kovimba nde nazonga papa mfumu ndongo ayaka kosimba ngo alobi ekosala eloko te pe ekovimba te na sima nango baye koyebisa ngai oyebi makambo ezoleka nga lobi na yebi te banzembo mibale zwami papa mfumu ndongo anyongi na kati ya nzembo baweyi pe banyongi na nzembo bangi baweyi baye kotika nzembo na tu nzembo nini baye kopesa nzembo liboso ya mambu mavanga mine ya mibale oyo baweyi bayaki kotika ezali tumene fois munzila eza nzembo moko ebimaka kaka tangu accident wana esalamaka ezaki banzembo mibale oyo ngai nakangaka malgré na yebi penza koyemba ngo penza bien te po ngai naza moyembi te na po naza gauche mais nzembo wana oyo atumene fois nakoki koyemba ngo ndambu soki na koyemba ngo bongo te ba oyo bayebi bakoyeba kobongisa ngo tumene fois munzilange mulukanu lwa satana avoka nkenda za kuku pila kiadi yenkenda don tumene fois munzilange mulukanu lwa satana avoka nkenda za kuku pila kiadi yenke kenda dom pila kiesedo mufwa lwampile beto mukemba twenaye zimbasi kumbanza mpa
pasido pila kieseke mbaezi mbasi za mazulu lundasi kuyelanda ndongiza masemeto salukia pasitwari indule indule kwa baba sidi indule indule kwa baba sidi pasivo pakembelela vakimosi kumbanzampa empila kiesedo mumufa lwampilei beto mukemba twenaye zimbasi kumbanzampa mambo mavanga mene eyemba makanango tango nyonso me oyo nasunzuli yango po eyebanaka penza te po ezali maloba ya bawei bayaki kotika po bamingi tozalaki na bango kote wana mabota ekabwana bamama mosusu bakufa pe nsima ya bana na susi papa kanisela biso na ngai muna tikala tozali mwa mingi kanisela biso pasi kanisela biso papa po ete na likambo oyo yango 5 mois ya papa na soirée papa kanisa ta na likambo moko papa kanisa yoka mawa kobosa na biso te na bokonzi na likolo. Merci maman. Aux surveillante. Ngeta papa. Gauche. Bino pe boye baga. Merci maman. Pesa betata wa yipembeni wana. Merci papa l'opéra le bana go compléter du solo maman zo pesa biso oh papa parce que maintenant on a comme Azaki secrétaire à GTK Matete tozaki la promotion moko na bangona papa 50 o Azaki général lelo yaza secrétaire à Makimbanse nga secrétaire à Matete mo conseiller biso mbuta Frejos autant tozo bon ça voyage ngo papa biso zo ki mutuka nokite. Alors, ton côté na temple comme biso ne papa faut alors on va y bana matete so boza mi karatano bo kotaka na temple bo zo solution. Ton côté na temple to ke libosa tribune comme ngazaki chef de délégation la salle de bonde la salle bonde li to segi na papa sunga pese biso butu ka to rater voyage te. To bimi to ko so commission ya pembele o ya matete wana ngazaki na ba société na ye apesi biso man to mati bana matete to ye tant to kobi kaka ndenge ezalaki na ndako nzela bobima kamio ezozonga to bimi tant to komi kozonga na nzela vers ba 19h30 biso zaki na nzela na wana tozwi sango ke bana bato basala accident mais wana na accident salamité tant biso tozo ko kende ba bus yas moko ba croix rouge ezaki liboso papa na pona bato dibaya ezaki kolongwa soye kamio eleki libaya ekimi alors soye bo komi wana botelemi bazwi li bakiti bazwi libaya bazongisi ale chauffeur sikoyo ba guider aleki bon biso pe tanto komaki to che mwinda bao bazaki liboso ba biso na baleki biso pe tanto yaki na tour na biso to telebi to koti to zaki likola mabende ba che libaya biso pe to leki donc tant comment que tourne na bango donc chauffeur alobi oya ko kita ko tikala
oyo kokita kotikala ngai nazoleka zela kaka babongiseli baya chauffeur aboyi alors kokota nde bakotaki nde pine ke kokota na libulu wana ezalaki soki majuriste je crois bien basali tono bazogi na kati ya mai biso tant tofile to partir na kasangulu tant totelebi nde baflutiste baye kolakisa biso te non bajeteki bakufi tala makila na bilamba na biso tosala bango sauvetage nde place toye koyebela ngo bon balobi azali membre ya famille koko ya bayebi te soki bon tina koloba komo ezali te balobi avangeaki po papa diangele nde asalaki po baboma koko na ye soki noko na ye yango na ye na tuna alukaka moye nini akozwa bakemangisi te po te do occasion emonanaki yango na nde asesisaki yango po te asala perte po te papa pe akangama baboma ye voilà ndabo papa toyebaki nde yango wana. Merci papa. Papa Charles ezala mukuse ngonge kei. Papa na compléter kaka mwalika moko ya mama. Vraiment accident on a boyoka ki onka koyoka. Papa biso to wana rolanda na sima. Donc tango accident au salama biso to zolanda. Tango camion et baluki silence. Donc mutu moko bana ko ganga azate biso to ko kuta silence. Camion dindi. Papa camion était ma colo di colo boy na se ya mai camion est fini bato mususu na sa poto biso to yewa na papa to zu pao ba pao to zo kundula bato na se olamusi mutu boy ozo mona ke muta kufitango osabo pa muta telemi papa olaksaki munene na osika wana mutu pezo mona finani na bibna sia ya poto to kundoli boye to telemisa boye mutalamuki. Donc papa ezaki pasi yango kaka likambo na lingana compléter place wana yango wana. Merci pour kozonga na pina kimbangismo oye siko chauffeur wana zo kosenga bolimisi to yamete ko yamba yete papa alobaki ya kosenga bolimisi kasi amona na miso te akoma Nikodeme ngana silisi bokomba tata wana pe tata molemo santo. Merci Papa Mbenza. Tulandi pimano baya papa. O nyos tolobi awa ezali ke tozonga simate. Programme nene batata batikela biso tokanga nango kaka. Tokotika? Tokolemba? Tokosala be tosala te. Tokomisa likambo na suka lifuti ezali be ezali te yango pona lelo tosilisi na kombo tata mwana pe tata wa santo. Amen. Bajeno oye! Imbangisme oye! Bika tokubike no moko. Twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata Nzambi. Musola kwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela.